Moni ba zoba moko boye zoba mama mobimba oyo akanisi neti ako déstabiliser moto lokola ngai en utilisant les méthodes de fond bato bafanda mosusu na poto mais mentalité na busenzi na mosili bango te tokosilisa yango na ndenge ya nord trop c'est trop plainte moko eza koya au pénal naza kosenga na motu nyonso oyo akoreconnaître mwana mwasi wana ai signale biso po toporte plainte au pénal akende kosamba po ayeba ke na mboka poto on n'oblige pas mutu azwa basoin te awa na Congo soki moto azobela bakangaka ye basinga batie na ndako babombi ye po abima te me na poto soki obiki kosala yango eza pasi moto aza kobela mokolo ya transida oyo azobela bopréféré bomonaka lokola ye akomi zoba na bino bofilmaka ye po ye moko azoyeba te donc na bino boofilme ye na ye boza sur le même pied d'égalité mais tokosilisa yango bien po trop c'est trop. Lakisa papa ovi combien? Merci 10 euros par provision d'argent. Lakisa. Yango pour la provision d'argent. Bon, yesa papa, lobala papa so atika ofinga lobala ye biso to ba goloa. Ba goloa bande kwa faire egola. Papa zana ina bi ke problème zana ngoti na petite sœur na famille. Ah, c'est bien. Na baba c'est trop bien. Comment le nani? Comment on a Jasper baba? Jasper baba so. Au ko felo mda ba ke muto ni reni na poto mai. Yo wana. To pesi combien? Na 10 euros maman. Soma militaire. Non, soma militaire non. Ah, to sepeli. Yem savie atika ofinga. Ça va papa kofinga si batute eza mabe. Ato fingi mutu eza nango mabe te mais papa ti kofinga batu. Eza mabe. Kofinga mabe te na to ti kofinga batu. Te kofinga eza mabe, eza mabe. Merci kofinga eza mabe. Papa ti kofinga batu. Maman na yo na Belgique non ça problème te pour na armée de terre, na Belge l'armée belge. C'est très bien. C'est la loi, yango moi na 10 euros. Ah, c'est très bien. C'est pelinga just pour passer. Torobenga yo. Et bonne fête. Merci bonne année. Zoba moko boye zoba mama mobimba oyo akanisi neti ako déstabiliser moto lokola ngai en utilisant les méthodes de fond bato bafanda mosusu na poto mais mentalité na busenzi na mesili bango te tokosilisa yango na ndenge ya nord trop c'est trop plainte moko eza koya au pénal naza kosenga na motu nyonso oyo akoreconnaître mwana mwasi wana ai signale biso po toporte plainte au pénal akende kosamba po ayeba ke na mboka poto on n'oblige pas mutu azwa basoin te awa na Congo soki moto azobela bakangaka ye basinga batie na ndako babombi ye po abima te me na poto soki obiki kosala yango eza pasi moto aza kobela mokolo ya transida oyo azobela bopréféré bomonaka lokola ye akomi zoba na bino bofilmaka ye po ye moko azoyeba te donc na bino boofilme ye na ye boza sur le même pied d'égalité mais tokosilisa yango bien po trop c'est trop ekolembisa motu lokola ngai te na atakaka bino lokola bolobi bozali bazoba lokola zoba na bino ti lelo kobimisa calendrier te okwa koza bazoba bino surtout kozotikalaka na bozoba na bino kozozela calendrier te lelo calendrier ebimaka te vous pensez que bokorésoudre problème na bino soki oza mobali to mwasi ya solo telema aloba yo zakari yo finga zakari yo ozokende oke kozwa moto azokobela olekisa ye tokosilisa yango ndenge ya nord
tosengi na moto nyonso alingaka Zakari na base po boze délai koleka bazoba wana ya basi oyo baya poto qui émarge au CPS azokata soni tokono mata convoiturage afilme mutu mobimba un adulte responsable de 36 ans po akanisaka kodestabilize moto lokola ngai. Tout la famille a décidé de réagir et je vous annonce que plainte moko pénal ekotikama na yo na moto ya liboso bino bato ba 5 euros c'est moi alors balino kaza na besoin provision. Ça veut dire que muta négligé ya zate muta tika ya zate mais comme il ne veut pas se faire soigner en Europe, on n'oblige pas un adulte à se faire soigner. Ata mwana bakoba obligaka ete ba nyama bozo fana bangoto bobo bozo fana na poto mais bozo na mentalité toujours rétrograde et qu'on souka na tribunal bokaso reza blague. On va vous retrouver dans ça appel à témoin o bo yebi fi wana ya zoba wana basukelaka zoba na bango ya artiste wana beta mobine ya zoba abina ka se pona kwanga ya pamba tire lo bafuta ete na ba francophonie lokola yo zo côté kuna bo commissaire bo bakele ngambo ya bouton akozwa bouton vina e mobimba banyama. Deuxième élément pour la zone na biloke soki mwana mwasi oyo a filmé mwana Zakari et ça bino passe pourquoi webi Zakari comment finga kabato Zakari kutuka ata ferrete pour non seulement peke azokoluka mwana mwasi oyo mais a fingi lisusu ferre boloba ke mama Congo pourquoi oye koloba pourquoi tu parles quand il s'agit de ferre mais quand insulte Fally je parle pas. Non, le combat que j'ai eu à faire pour Fally je ne l'ai jamais fait pour ferre. Moi je suis resté 7 mois à me battre pour Fally pour l'injustice. En plus, le pire, c'est qu'on s'est battu pour le mensonge. Mais là aussi, on doit faire la même chose. Zakari est à côté de Fally. Tout le temps, il s'attaque à Ferré. Si on malade, quand lui il insulte Ferré, Ferré à moi na batouté. Ceux qui bozana bana malade, bozana bana handicap, n'insultez pas les autres parce que tant bon fin abino quand on ça la passe. Et bembe na ozo batika combat Fally on dekona yo, il est orphelin de père et de mère. Fally moi zanan, na tika yepo yo nani. Yo nem to linga Fally koleka biso. Yo nem to ana monopole kolinga Fally. Tona kenda ko somba ba, tona tera ba application nga apona kendo ko somba musique a Fally yo to pesa nga mbongo wana. Eza mbongo butoki na ngati. Imbécile. Bon, comment kaka mawe pourquoi vous filmez ye azobela mutu soka azobela mutu azwa mwana na ye azoba que il y a pas d'âge. Zakari, quand tu juges les autres, quand toi tu juges les autres, ce comme on dit que na âge wana moi no ba ko internet wa lokuta kasi tchena avion même na San Pepe ce qui na poto na Belgique ba ko internet pour aza adulte. Zoé un avion, mémaillé, parce que tu insultes, yo fingo talate, yo mokona nozu punition za ma pêche au moins na mutu, so ki yo mo pe ba kisi na yo so ki nini, so ki mwana wana za ki pa Fally bonya bo finga, so ki mwana wana za ki pa faire bonya bo finga, azasi ko pa Zakari, Zakari tu insultes les gens beaucoup hein. Tu insultes les gens beaucoup, c'est quoi ton problème avec Ferré? Binondem tu mo fingi sa ba leader. Pour yondo zana obanda kala ba tout souvent quand ça que parce qu'on a permis à Fally en finga faire été oza kaka ingrat oza mutu moko bweko o alokoso Zakari za lokoso ala nafika maizo chola konfinga Zakari ça n'a rien à voir ça Kofi na solo balo Kofi na bendo matoi Antoine nazo bendo matoi pona ko finga na misisa di makona mutu wana nazo bendo matoi yebisa bana na yo batika eza avertissement na famille na yo soki mama wiva azel lo ngonde ngubugo lo ngonde popota nazo yebisa na ye mama wiva yo mtozo tinda bakali ozana malchance ozo longia ya na ya mobile so yo moi sitando sa faute Fally wana pesa na kati wana faute te Fally za kiza mtano za sala ko ni on se comme la bino lelo eza Fally te yebisa ya na yo pekisa ya na yo
retour ils ont un on va ramasser tout le monde nabana pour ramasser tout le monde parce que enough is enough c'est pas poser délai pour les gars zoba on a basio ba ya poto qui est marge au CPS azo kata solide pour le matin convoiturage en filmer mutu mobimba un adulte responsable de 36 ans pour quand ça va déstabiliser mutu ko la ngai. La famille a décidé de réagir et je vous annonce que plainte moko pénal et gotikama na yo na mutu ya liboso bino bataba 5 euros comment alors ba bino kaza na besoin provision ça veut dire que muta négligé ya zate muta tika ya zate mais comme il ne veut pas se faire soigner en Europe on n'oblige pas un adulte à se faire soigner ata mwana bakoba obligaka ete ba nyama bozo fana ba ngoto bobo bozo fana la poto mais bozo na mentalité toujours rétrograde et qu'on souka la tribunal bokaso les blague on va vous retrouver dans sali appel à témoin au yebi fi wana ya zoba wana basutenaka zoba na bango ya artiste wana beta mobini ya zoba abina kase pour na kwanga ya pamba ti lo ba futa ite na francophonie donc on a yo zo côté kuna bo commissaire bo bakele ngambo ya bouton akoso bouton vina e mobimba banyama biso toza ko évoluer oyo zekla oyo nzulu câble jouer na kicker ça fait 40 ans ça polémique naza toujours yo bi ko ba na swana bango bazawa bo ba Zak la silite o nan Zak le toujours mon avosila mokolo souffle soko ke ko assister ko pelanga na côte na sa bele o ba ça grâce mais tant que na côte na sa mabele te lo kuta na bi donc Zak la kosika na Zak le bonne bo ka sa te ko intimider ngai oyo kuna to ko 600 na nenga non to ko vider yango na nenga loya ya non na sengi na mutu nyosa motoro malamu oyo ya Zak oyo azalaki choqué na comportement ya mama wana amona zuzi amona un pénaliste na koza pe mundele avocat ya mundele bonga na français ya soki ezalokola ya katumbi okosambwa soki ezalokola lingala ya kamitatu okosambwa po kuna bokokutana avocat mundele je vais payer cette moitié la famille est d'accord pour que trop c'est trop. Vous pensez que vous allez déstabiliser Zakari, vous pensez qu'en allant prendre un membre de sa famille et de l'exposer. D'abord, moi, on a d'abord l'équipe de la réponse que vous donnez, vous avez senti qu'il est plus intelligent que vous. C'est tout. Il suffit qu'il prenne ses médicaments et puis il va se stabiliser. Pour le reste, moi, je vais continuer à vous attaquer. Les taureaux, on va les attaquer à domicile. Bangotobo, Bambendre, Bandaez, Bayuma Moroboui. Pour ça, l'histoire de la Congo, au salaire nini avant que les photos. Na yo petit mususu wana yo ko filmaka ba 5 euros wana dino tout oya devant mundele kuna sala ka mutu yemoko dans la sabino ke na ya poto ya bongo na ya poto ma yele lokola ya bino ba zobate yo mama oyo okozwa makamu na yo bana no ba kotika ata 4 ans yo okenda no kolia vumbuler la plusieurs photos. On ne lâchera pas l'affaire. L'avocat pénaliste a déjà été saisi. Tous les gars ont ma combo ya maman wana kaka mutu nyo samtia malam. Contactez-moi par les réseaux, bien contactez-moi maman en famille. Toujours porter plainte pour trop c'est trop. Banyama bazoba, boke poto abu zoba bolia ambon ya aide publique. Lo monani penaki bosa beda banyama. Imbécile na kine logo te na poto ke logo te. Bangoto ba mbendre. Nazo ya pe mikili wana pamba iko na bino na kita tuna lokabino te plainte nde boko samba boko ngisa français bazoba pour le reste Zak le na sengi na batu ngabo la calme toke na bango bongo soki lokola artiste wana ya zoba wali ko songa la classe T oya zanga calendrier mutatindi batu na ye toke kabongo tota place to nosuka ba zoba bo sona na mutaleki bino na nyonso ba tenten nazo na bino maele bozela boko yo Zakari Baba. Na bengi yo combien de fois? Na bengi yo combien de fois? Alors Keba na combat ferry. Na bina yo Keba, c'est Keba na yo. Oyaka awa, o fimbu na parlement. Kabila beto makofi kuna dingakati. Okima. Alors Keba na yo. Kabila bano bete olimba na derunga kuna biso tozalaka te. Keba na fere balege na yo fela te. Tozo kote la famille po boya batala bio fela. Keba yo Pati Muyaya yo leki la même mende. Yo lito ebisa papa Fati azobisa la même mende. Yo faut porter parole na gouvernement. Oloba loko te kalibandi
otiki makambo ya politique okotia miziki tufi na yo. Alors keba na yo keba yoza nani yo yo nani na mboka o. Alors bokeba na komba fere nabi na yo keba na komba fere sala politique. La politique ozokoka te tozototia porte parole à Fanny. Alors là pas biso to biso là pas biso biso toza ba Gaulois tomelaka poisson magique tokoma bebele keba. Alors yo Zakari baba mutu na yo wa mbwa aliaki mwana na njili okosambwa na mboka oyo. Alors pesa nzoto naona libani na respect badimu yaya yo za porte parole ya gouvernement tozopesa kaka eteni ya respect oyo kola nio etikaka na yo fela. Alors kolinga te tofinga famille na yo toboma problème keba na yo oyo toaverti yo mais deuxième épisode na ofinga o. Allez cha la fierté de sa maman. Mais yo mwana no wana obomba ko kelake soni. Oyokelake soni. Vome kutu mutaza tala mwana ndumba ayele bakoko. Mais ayo vome kutu mutaliboma ya mwasi bako senteye bino mo récupérer mwana na famille. Mais mutaliboma ndeti ya mwana na Zakari soka te mwasi zemi mwasa kena ye boko akoyeba ndenge nini te na taki na mizemi po bango na bango batazododo batamaboma balingi nzoto balala naka sopo kebite ozana bakoko ebele Zakari moyebisika bazate soko kebite parce que bango na bango to bakuta na nzela po batamaboma bana besoin foot hotel te Zakari bata maboma bazana bafuta kotelite kaka esika bazali esika bakutani esika basila na kakaka wana satu basi mususa maboma basi ba mema zemi ya mwana na yo satu soke na ba foyer na ba das ya Belgique osana ba koko tale bende Zakari kendo luka bango olo kipe vi affaire kende ko vérifier so mukonga mwana na yo eboti sate kende ko tuna na gare du Midi na gare du Nord na Belgique kende ko tuna kendo tuna ba tout autour so si ba mona mwana note kazola la mwana mwasi vous n'avez jamais vu mon fils azola la fille moko mo landela c'est que bata maboma bakena na zemi ya mwana na yo c'est si bakena na mwana na yo mwana kokoka mawate la famille. À un moment faut enlever ces plaisirs là. Vous ne pouvez pas venir insulter les gens alors que bimo bozana bakunde bembe na banda kuna bino meti Zakari yo za pena si openda ke bazu penda vie à faire na à mwana no wana bazu ya mwana no. Mais pourquoi tu dis que Frère est bête? Quand Frère il parle, on comprend. Frère il chante, on comprend. Frère il sait mémoriser ses chansons. Même si yo Zakari so ba pesio carnet à banzembo ya Frère. O bando yemba ngwe bandeti suka. Ba pesuka kata 6 chansons ya Frère. Joa micro, banda ko yemba ngo. Banda ko yemba ngo. Okoko yemba banzembo nyos. Na ba nuance okokotia. Mais ce qui va bien bisa faire abando rikolo ba makambo yo loba kawana ausala ngo kitoko mais yo ko yemba te même ba biso oyo to yemba ka banzembo po to yo ka mona radio tozo répéter mais so ba pesi biso kaka boye o to yemba banzembo ya Jean Robert o ya Fali ya Ferre ya Héritier ya Fabregas ata 3 ou 4 kutu na kebele ngata 2 ya pamba na kokate Kangamaka quelque part. Ce qu'on pour toi, ce qu'on retenir ba répertoire ya banzembo ne belé bongo. Azo beta on peut na ba concert. Yo benye zoba.
so moni mutu moko azali lokola nyama oso kola oya mataka nzete kiti matia kiti azo tambola donc mal à l'aise et si ka fallait azali azolinga ko akotia mo kisongi azo ke pas Jean Robert lelo komi pas faire o faire kizengi o faire zoba o faire mbe donc ande yemo kwa za na mwana kizengi yemo kwa za na mwana zoba tata mobimba lokola faire azana entreprise Zakari ozana le côté de bosso faire azana entreprise batu msusu bafuta ka mbongo na bango po basala ka pas faire yo zana ba employé te yo ba employé no banani bato ba kombola kondako siko commence ko zana bana misala tia bana misala ba surveiller mwana na yo zwa bana misala yo mtoza PDG yo mtoza na mbongo zwa bana misala kende na bango na Belgique tombola bango na Kinshasa futela bango billet kende na bango na Belgique ba surveiller ka mwana na yo batala ka Amerique ici aliaki aso